Na kombo na tata mwana pe molimo santu tata natondi yo mpe nakumisi yo merci mingi tata nzambe lelo ezali mokolo ya yenga mokolo oyo bato mingi bakendaka ndako ya bule oyo tobengi ndako ya nzambe nzambe pambola bango baye bazwi ntango ya kokende kokumisa yo pamba te eza mokolo na yo oyo opesa biso bana na yo na mokili baye mpe bakoki te yo moko fumuki mbango olobaki oyo akoki te kasi ya solo ozali na droit mpe ya kosambelaka esika nyonso yo ozali ndenge tomonaka bamisilma ata bazali kotambola me soki 12 heures ebeteli bango na nzela esika bazali bakotelema na mopanzi mpo babelela nkolo oyo tobengi ala biso mpe bakimbangise esika nyonso tozali ya solo bandeko na ngai tolekisaka te na ngonga oyo batiela biso mpo tosambelaka lolenge ya 6 heures 12 heures 18 heures 14 heures toza na baheure na biso 0 heure surtout tosambelaka vraiment na ntango nyonso 22 heures toza na bantango nyonso emission bokoko ya bayindo oyo epesami na ngai ndeko na bino kongo alenga mwana mfumu kimbangu nzambe apambola bino na bandeko nyonso bolandaka ngai et surtout na bandeko nyonso bosabona epai na ngai na kongo alenga tv nzambe mpe apambola bino mpe na bandeko oyo bopartageaka émission nzambe vraiment amona bino mpe apambola bino bandeko lelo tokosolola masolo oyo esengeli bolandanga na bokebi pamba te ezali masolo ezali kotala biso baye tozali na bafamille émission bokoko ya bayindo bandeko na ngai mingi ntango mosusu bayebaka te kongo alenga jeune ya boye bogara boye ndenge nini asalaka émission bokoko ya bayindo bandeko na ngai kongo alenga biso baye tosambelaka bokoko tosambelaka bakoko na biso oyo baboti bapapa na biso te mpo papa oyo aboti papa na bino kobenga ye koko to noko ya papa na bino okobenga ye mpe koko me tosambelaka bango te soki tolobaka bokoko bokoko tosambelaka bakoko na biso oyo nzambe atindela biso spirituellement baye bamona mpasi mpona kodefendre milimo na biso parce que biso bato tozali milimo yango moni bakoko wana biso tosambelaka ndakisa ezali lokola mfumuki mbangu ye moko azali molimo oyo eyaki kosalisa biso lokola koko kimpavita lokola koko mafuta ye bakata ye kutu mutu andima mpenza kufa na ye bakata ye mutu mpo aboyi azala mowumbo ya mindele na makambo oyo bamemelaki bango mpo balongola bango kibonzambe na bango koko mafuta andima baboma na bango ye lokola koko tiyatia koko na biso tiyatia ye asala kutu bamiracle ya kosakana te amata kutu likolo ti azonga te ti lelo na matadi mayo lokola koko vitakanga ye mpe andima bakata mutu na ye mpo na makambo tali koteya bonzambe bango wana bakoko biso tosambelaka lokola koko nzala mpanda lokola koko kuyela oyo abota fumuki mbangu ye azalaki guérisseur azalaki kosalisa maladi nyonso oyo bato bazali komona mpasi ye azosalisa bango ofele gratuit mpo ayebaki sekret ya banzete nyonso na kati ya zamba
lokola bakoko machwa. Donc batu bazala ebele oyo biso tokumisaka bango parce que fo tobelelaka milimo na bango ya solo bandeko yango moi biso tosambelaka bakoko na biso wana po parce que bazali basaint basantu nzambe moto atinda bango na mabele ya kongo yango babengaka pays na biso kongo ezali sacré bazali ebele oyo kutu na ntange bakombo moke me baza ebele tobelelaka bango mpo milimo na bango yango moto esalisaka biso lokola biso mpe tozali milimo bango mpe bayaki na bonzoto lokola biso yango biso mpe fo tobelelaka bango biso bamilimo tobelelaka mpe milimo oyo ya biso ya bakoko na biso wana ezali kaka parenthèse naye kopesa bino mpo bomeka kocomprendre ke bokoko ya bayindo mpo na nini biso bato tolobelaka bokoko mpo boyeba ke tosambelaka bakoko baboti bamama na biso te bakoko baboti bamama to bapapa na biso to banoko ya bamama bapapa na biso mingi na makati ya mabele na biso mingi bazalaki mpe bato ya misala ya malamu te me biso oyo tobelelaka bazali basaint tokopesa ndakisa na ndenge na bible lokola bino bolingaka bible mingi parce que bato oyo bino bobelelaka bakombo na bango ezala jésus alataki nzoto jésus ayaki te na molimo boye azote bato bazomona ye te azosala miracle non ayaki en tant que humain nzoto ya mutu lokola biso boye azolia mpe azomela mai donc azalaki mutu kati ya mokili baorgane nyonso tozalaka na nzoto ya mutu ya biso ye mpe azalaki na yango ndenge moko mpe na mfumuki mbangu ayaki en tant que humain na kati ya nzoto aza kolia azokende mpe mosala azosala nyonso ndenge biso bato bandeko na ngai koya biso awa na poto eza hasard te na mikili ya kala ntango bakoko na biso ntango mondele ayaki boyebi ke meme roi na biso panzu oyo aremplaçaki mwana nzinga kuvu ye mpe bamemaki ye na mikili ya poto aye azwi mateya na portugal te azongaki akomi roi donc poto ebanda banda ntango na bango bakomi koya na babato tina ndenge fumuki mbango ayaki asala baprofesi alobaki ya solo na baane oyo ekoya ntango bokozwa baindépendance bana na ngai mingi bakolula na bango biloko ya mindele bakokende na bango mingi na mikili ya poto epai ya mindele me ntango bokokóma kuna epai ya mindele bobosana te balangi na bino bolakisa bana na bino langi na bino mpo bana na bango bango mpe balakisa bana na bango pamba te langi yango mutu epesaka force ya mutu mpo lobilobi bokozonga na mboka na bino me mabele na bino bobosana yango te boluka ta biteni ya mike mike bozala nango pamba te mutu oyo azangaka mabele azali utile te na société bakoki mpe lisusu te ndenge tomonaka batigona ndenge tomonaka bakurde lelo bazanga mabele bakoma kosakana na bango ndenge mpe tomonaka lelo palestine na israel bakoma lelo na baproblème pamba te likolo kaka ya mabele biso mpe bakongolais oyo tobengami bakongolais ya rdc tanke tozomona makambo nyonso tuna frere jacques tozokomprendre makambo te mpona mabele na biso tobengi rdc bandeko mingi baza koyeba utilité ya mabele te eloko babengi mabele bandeko napesi bino ndakisa bato na ntangi bakombo bakufelaki mabele bandimaki ke mabele na bango ekokende te
mpe baboyaki na bango bonzambe ya mindele. Mpe baza na raison mpo parce que banda mindele bayela biso bonzambe na bango ntina mokolo ya lelo tokomi na 5 siècle tobongaka te. Mpo nini bango bayelaki pillage ya ba richesse na biso nyonso. Richesse na biso ezali mayele oyo tozalaki na yango ya biso moko, bango bayibi yango, balangue na biso bake batransforme yango, barichesse na biso bayibi yango, lelo bakomi kokela biloko biso tokelaka te. Biso oyo lelo oyo bandeko toye na mikili ya poto ndenge kaka fumuki mbango asalaka profesi ekokisama. Vague nyonso tu ya biso bakongole tolingi lisusu mabele na biso te, toboyi mboka na biso. Mpo nini mundele amanipule biso, abebisi bonzambe na biso, abebisi mayele na biso, mpe abotoli biso nkita oyo tobengi richesse. Alors moyen to évolue eza te mpo balangi nyonso abotoli abebisi yango. Aimpose biso langue na ye, aimpose biso bonzambe na ye, mpe aimpose biso nyonso oyo biso tozalaki nango te, ye aimpose biso biloko na ye oyo ya mabe toza nango lelo. Ntango toye awa na poto bandeko na ngai, tokuta mpe bato awa baya. Bato mosusu baye na ba année 70, bato mosusu baye na ba année 80, bato mosusu baye na ba année 90 donc 90, bato mosusu mpe baye na ba 2000 ans nde tokoki koloba. Me likamusi monene ezali koleka lelo na Europe na communauté na biso bayindo, particulièrement biso bacongolais. Bandeko na ngai mingi toya awa toyaka biso moko. Ndakisa ngai nayaki ngai moko, ntango naya poto nayaki ngai moko. Nasala effort ngai bino fongo nakende ka Europe. Nasali bakaskade na ngai ti na ndenge naye bapays Afrique natamboli ti Angola ale naye na mikili ya poto nga moko. Bato mosusu bayaki ntango mosusu na famille. Bato mosusu bayaki ntango mosusu aye babengisi ye na ya na ye to leki na ye to ndeko na ye. Toye kokuta na biso nyonso awa na mikili ya poto. Constat munene eza kosalama lelo na mikili ya poto bandeko tososola. Tososola makambo ezali koleka na mikili ya poto eza de prophétie oyo fumuki mbango aloba. Mingi bakozonga, mingi bakozongaka te. Tango balobi mingi bakozonga, mingi bakozonga te, Congolais ti lelo asosolaka prophétie wana te. Et surtout maloba na biso ndenge tolobaka yango boyebi ke biso ba Congolais toza makasi na kobude mpe toza makasi na kochola. Toza peuple moko vraiment toka bandeko na ngai nayebi te ndenge nakoki koloba na bino. Toza peuple moko compliqué na monde. Mingi bakozonga oyo baza kozonga tozali komona bango mona pa azokende Kinshasa azokende. Mais oyo bakozonga te ezali bato mingi bazali kokufa. Bazokunda bango awa na mikili ya poto. Donc bakozonga lisusu te. Toyaki na poto biso moko ngai oyo ndeko na bino naye kokoma na famille. Mwasi na ngai pe bayaki koya. Bato nyonso tutu bozolanda ngai
yo moko mitala deja oyebaki oyaki ndenge nini. Me bandeko ndenge toya awa tokutani na baproblème ebele oyo mindele baza nango awa na mikili Europe. Alimentation na bango kolia na bango toliaka toujours biloko ya chimie, biloko na bango mai ya komela, babiloko nyonso ya kolia nyonso eza chimie. Toza kovivre alimentation ya mindele. Toye kokutana na vague munene ezwaki biso awa ezali ya covid. Covid oyo ezwaki biso awa bandeko bato nyonso bavaccinaki bango bamosusu 2 fois 3 fois bamosusu kutu bakutani bazwi ebele tokoyeba kutu so combien vaccin ya corona bato bazwaki yango de ngai nazwa mpe moko naboya de me naza nango nazwa yango moko nakobomba te nazwa yango bato bazwa bavaccin ebele 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 o te ifo kovaccine bato toyoki bato mosusu balobaki non eza poison retardé toyebaka te eza nini korona yango ezalaki maladi oyo virus me bato misusu mpe bazwa na bango mpe yango te baza na bango ti lelo biso lokola tozalaki bato ya misala baimposa biso na mosala ou bien operde mosala na yo badokter kutu mona azotinda yango me ye moko dokter taso azoni yango te vague ya corona ntango eleki bandeko nakotisa bino te toye kokutana na baliwa ebandi toperde bakamarade ebele baninga na biso mwa totanga bakombo na bango eza te me bandeko na ngai na bandi meme na France partout meme na Allemagne awa tokufeli bato ebele baninga bakulutu na biso bamasa na biso bato bakufi bato bakufi vague eye bato bakufi 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 oyo kaka oyo na Cologne 3 bibembe landani 4 oyo na Aachen oyo na Düsseldorf na Dortmund bibembe landani landani oyo kaka na Paris mpe kuna eza doki Belgique pardon Belgique mpe ningani atuka bibembe mpenza bandeko na ngai toleli bibembe biso bakongolais olieke tososola biso mpe tozososola kaka te pourkui toza kokufa boye toza kotikala mingi bazozonga mingi bazotikala bato bakufi bato bakufi ngai na perda bokilo na ngai ti lelo nakeketaka makasi bato bakufi bato bakufi ebele bandeko na ngai émission naza kosala yango na émotion parce que vraiment bandeko ozali mpasi toyaki biso moko ngai oyo nazalaki ngai moko kotala te baleki oyo lelo lelo ntango so baye mpe poto nabengisi me bandeko na ngai nayaki ngai moko nasali famille na ngai awa tan mingi oyo ngai na vivre awa na mwasi na ngai na vivre tan mingi na mwasi na ngai koleka mama aboti ngai donc mwasi na ngai ayebi ngai bien makasi koleka mama oyo aboti ngai nayaki trop jeune lelo todepasse deya ba 50 ans bandeko na ngai tala ndenge tovandi na mikili ya poto combien de bato toperde awa depuis toya biso oyo toye na ba 90 bato mpe bayaka na 80 mpo bakóma na 90 bango mpe mingi batikala mingi bazonga mingi batikala oyo mpe bayaka na ba année 70 misusu mpe bazonga te donc oyo mpe baye na ba 2000 bazomona ke bato nyonso to bayaki na ba 90 mingi bazozonga mingi pardon bazotikala donc tozotikala yango ozomona ke bandeko na ngai prophétie ya bakoko na biso toboyaka yango te eza fubuki mbango moto alobaka makambo oyo eza jésus te
me eza fumuki mbangu. Lelo oyo vagi na biso bagénération na biso ya bapapa oyo toboti bana mpo toboti bana tovandi deja na poto deja bamisusu plus de 30 ans. Déjà soki osali plus de 30 ans okozala deja na mwana oyo aza ta so na ba 30 ans, mwana ta so aza na ba 25 ans, mwana ta so aza na 20 ans. Donc toza na bana oyo toboti awa bakoli biso tokóma koma batata ndenge mpe batata na biso babotaka biso. Mais lelo vague ya génération na biso soki otali lelo okoremake ke mingi toza lisusu ndenge tozalaka te. Lokola biso bakongole tomipesaka te na makambo etali bonzambe ya solo ya bakoko na biso tokóma komona makambo nyonso tu eza nango kaka pere Jacques. Bandeko na ngai eloko eza kosala so pasi makasi génération ya bana na biso toboti lelo soki tozoba boye mingi bana na biso bakomi kotika biso. Botala lelo bokoremake ke bagene mingi bakomi kokufa moins de 30 ans bakomi kokufa. Mes condoléances na mwana na biso mpe tokufa matondo oyo azalaki vraiment jeune oyo azalaki vraiment na motivation makasi na makambo etali bonzambe kofilme bato na kati ya baeglise makambo ebele en tout cas awa na Colotte. Vraiment que son âme repose en paix. Bandeko na ngai ezali pasi mpe mawa mingi touti kokunda bibembe ebele ya bagene awa même na Leverkusen partout na ba arène ebele bana na biso tokomi kokunda bango awa bakomi kotikala awa na poto. Yango kongo alenga lelo naye kobeta sete na likambo oyo. Bandeko na ngai toyeba bokoko na biso. Le sel bato bakokotela biso ntango toye na poto nde tozalaka boye eza bakoko na biso. Mabele oyo tozali awa na Europe awa mabele Europe bandeko fo koyeba yango bakoko na biso ya kala bango bayaka kovanda awa na Europe liboso ya baeuropéen. Bakoko na biso ya kala milimo na bango ekundama awa. Tanke biso tobando belelaka bango te bakoko na biso kaka oyo totika oyo na bengi na tangeli bino bakombo. Tanke biso tobando kolela pa ya mfumuki mbangu te asalisa biso ke biso toye awa toye mpona tokimaki crise économique pasi nzambe moto opesa biso nkita oyo tobengi richesse na biso me baautorité na biso oyo batieli biso baimpose biso na mindele bango nde baza konyokola biso yango toza kokoka kovivre te toza koluka banzela nde yango etindaki biso toya awa na mikili ya poto. Tokoki kokopie makambo ya mindele te tolakisa bana na biso bayeba balangi na biso langi tolakisa bana na biso bonzambe na biso bayeba yango ata bayebi Jésus mpo babotami awa me bayebaki ya solo papa na ngai awuta na Afrique papa na ngai azali na bakoko na ye spirituel mpe papa na ngai azali mpe na bakoko na ye baboti na biso mpo bana na biso bakobenga bapapa na biso bakoko me mwana na ngai akosambela papa na ngai te.
mais biso toza na basin oyo babengaka bango basantu. Koko kimpavita, koko mafuta, koko tiatia, koko nzalampana, koko mvitakanga, koko kuyela, koko machwa. Tobelelaka bango mpo bango bakosalisa biso bandeko. Tata Nzambe aza zoba te mpo atinda bato na bakontina na bango bazala na batindami. Ayebi pourquoi. Ayebi. Me biso bayindo tokenda kopona basantu ya bato tokoma kosambela bango bakosalisa biso te. Mundele aza koutilize milimu ya bato. Yango bomonaka bandeko mundele aklotira basimitiere na bango mpona kokonfiske kokanga milimo. Eza bakoko napesi mpe mbuta na bino kombo mbote na yo sika ozali biso to apprendre ngai ti lelo nazalaka fiere papa na nga George Mbana oyo tovandaka na ye na Brazzaville nazalaka fiere na ye ameka koteya ngai makambo etali bokoko. Enseignement wana nga mpe nayekola yango nayeba yango yango nga mpe nayaka kolakisa mpe koloba epai ya bandeko na ngai mpo bakomprendre mpo toza bato lobi biso mpe tokozala te ndenge toza koloba nkombo ya kufumuki mbangu ndenge mpe tokoloba mpe lobi nkombo tolobaka nkombo ya George Mbanda que son âme repose en paix. Bandeko na ngai toteya bana na biso bokoko toteya bana na biso tolongola bango na esprit ya milangwa. Bana na biso batika komela bilangwa mingi ba whisky. Bana mingi lelo ya bajene baza kokola awa na mikili ya poto bana toboti awa bakoti mingi na domaine ya milangwa. Baza komela ba whisky mingi. Ezokotisa bango mpe na erreur makasi kosambela ezali moke baerreur mpe ezali mingi. Exemple mosusu na kopesa bandeko toyebaka yango tobosanaka te vagi nyonso tu oyo toye awa na mikili ya poto biso nyonso toya awa toyebaka yango 70% toza malamu 30% mingi baza bandoki bakadi ya mpemba pene oyoka pena doki ntimambi. Il faut faire attention. Il faut faire attention bandeko. Olingo lala bondela tata Nzambe. Bondela bakoko na yo. Bondela pona bana na yo bazala protéger na bankulu na yo. Ba protéger leo bana tango nyonso sika nyonso yo zali belelaka bango po babatelaka libota na yo. Oza na nzela 12 heures soki ebeti ndeko kobanga te zwa misu na yo telema tala moi. Tala moi senge epai na ye abatela yo na libota na yo. Koyoka soni te otelemi pene otali moi. Osengi tata ozomona ngai tala ngai mwana na yo. Yo nde otindanga na mokili. Nayaki na mokili mpo yo nde otindaki ngai. Zala na contrôle na ngai. Ndenge naza kotambola boyo batela ngai mwasi mpe bana na ngai
esika nyonso mwana na nga azali na classe na mosala molimo na moi batela yango batela mwana na ngai bandeko na ngai tosumukaka ntango nyonso tosalaka mabe toniataka mabele eske tosengaka bolimbisi bakoko na biso balobi il faut kosengaka mabele bolimbisi tosubelaka ye tobwakelaka ye mai tozwaka bosoto nyonso ya salite tobwakeli ye ye andimaka nyonso tala bolingo ya mabele aza nango epai na biso bato azwi kilo nyonso ya basharge ya mabele ya bamituka ye azomema biso me ntango atombokaka tremblement de la terre eza kotomboka mpo alakisa bino ke soki mpena alobi atomboka biso nyonso moto akobika aza te sengaka bolimbisi na mabele bolimbisi bakoko na biso bato bateyi biso babi tosengaka mabele bolimbisi oyo ozosubela nzete senga bolimbisi parce que biloko nyonso tu wana tozomona biso bato toye kokuta ngo na mokili tobotaka bana omonaka mwana ntango abotami donc aye kokuta deja nzete ezalaka mabele ezalaka deja banyama nyonso na bandeke ezalaka mai ezalaka bambisi ezalaka biso toye kokuta bango kala fo tosengaka mpe epai na bango soki mpe mai eza te bandeko yomelaka mai te mais faut faire attention mpo mai yango moto epesaka mpe énergie na kati ya nzoto donc mopepe toye kokuta ye mopepe abatelaka yo moto tosengaka nzambe tosengi moto na yo etumba moto ya molimo molimo santu moto tinda me bandeko moto toye kokuta ye na mokili tobatela bana na biso tosenga epai ya tata ameka kolongola bana na biso esprit ya molangwa te ya mwana na yo na ndako atika komela ba Jack Daniel ya babwate ya bawiski mwana na yo atika komela bawiski ebele mpo bana mingi lelo bakomi oyo te nga so naza deva bato nazomona ke no so nameli te nakoka te nakozala soni soni apréféré fo abeta na Jack Daniel tala bana na bafeti ndenge bakóma kolangwa maladi mpe ezokɔta na nzoto komema banini kosala basport mpo bavimba bapake me kolia malunga mpe ntango mosusu eza te il faut koteya bana toteya bana na biso lelo namemeli bino kaka eloko oyo me tobanda oyela bino masolo ebele bopartage émission abonnez-vous na Congo Alenga TV bandeko na ngai tokobanda osolola makambo etali bokoko na biso me oyo tobanda olobela bino ezali mateya mpo na biso oyo tobengi yango kibobiso biso toza na kibobiso ngai naliaka ndenge moko te na allemand naliaka ndenge moko te mpo mwasi na ngai alambelaka ngai mbika misili alambaka pondu tsaki madesu atanke muyobe nalingaka tsaki madesu mpe mingi donc naliaka kibobiso bana na biso mpe basadapte directement bakoma kolia na alimentation na biso parce que bamesana kolia biloko oyo bango bandeki kolia na libumu donc bato na kibo bango mindele baza na kibo bango pourkui biso tolandaka oyo ya mindele yango tozobunga bana na biso bayaki na poto toboti bango awa il faut basala bazala na avenir moko meilleur mpe bazala na avenir moko molai to ede bana na biso bazala makasi na bonzambe parce que mokili lelo diable aza lisusu te ya kobombama ndoki abombamaka lisusu te ndeko keba batela bana na yo batela bana na yo bato mingi ozomona ete so aza jeune
faites attention. Faites attention na bana. Faites attention na bana. Yango masolo oyo na memeli bino mokolo ya lelo. Bakoko na biso oyo tosambelaka ezali bakoko oyo baboti na biso te. Kasi tosambelaka bakoko na biso oyo tata nzambe oyo tobengi nzakomba mvidi mukulu na baluba mungu baba na baswahili mpungu tulendo na bakongo tata nzambe na biso nyonso na kongo mobimba bango wana nde biso tobelelaka bazali tobenga bango na kikongo bankulu batindami tata atinda bango mpo basikola milimo na biso bateya biso ndenge tokotambola. Merci mingi ya solo bandeko na ngai wana ezalaki mateya na memelaki bino mokolo ya yenga lelo na poko ya lelo nzambe apambola bino na bandeko nyonso tu oyo bakendaki ndako ya bule oyo tobengi ndako ya nzambe nzambe apambola bino oyo bakotala émission oyo na nsima bopartage yango mpe s'abonne like commentaire soki ezali tia commentaire koma commentaire koyoka soni te koma oyo komona keno okoki koloba kokritike to nini biso mpe tolingaka yango mpo tozwa mpe mayele tomeka komeliorer baémission toyeba ndenge tokosala ndeko koyoka soni te nzambe apambola yo nzambe apambola biso communauté congolaise oyo tozali na diaspora toteya bana na biso ndenge nayebisi bino bandeko toyaka biso moko tosali bafamille awa lelo baninga mosusu batiki biso biso lelo tozali kosala continuité pardon mais botala baage na biso biso toleka 50 ans majorité mingi toza so na sante ya malamu te tokóma bato ya bakisi komela bakisi mpo nini misala bamakambo ebele baproblème ebele lelo baninga mosusu nzambe bazobenga bango tozwi bavaccin makambo ebele bavaccin mpe mosusu eza koboma batu donc on sait jamais makambo ebele profesi ya fumuki mbango alobaki mingi bakokenda mikili ya poto bakozonga me mingi bakozongaka te ya solo toya na mokili moto aza éternellement azali te me biso lokola toza kobota bana na biso toteya bana na biso mpo bana na biso mpe lobilobi mpe bateya bana na bango fumuki mbango alobaki bobosa na langue na bino te bolakisa yango bana eza na baprofesi na ye bolakisa bango langue na bino mpo bango mpe balakisa bana na bango bana wana mpe bakolakisa bana ya bana na bango mpo lobilobi mokolo bakozonga na mboka bazala na probleme te me ntango bokozonga bobosanaka te bosombaka mabele mwa eteni na yo na mboka na yo sombaka mpo tozanga mabele te mabele na biso Congo bato nyonso baza koanvie yango mpo babotola biso kaka mboka toza komona ndenge président de la république Félix Tshisekedi azali kobundana na Rwanda mpo Rwanda alingi kaka mabele na biso bamindele mpe balingi kaka mabele na biso bango to banda kala balingaka kaka Congo ondire biso peuple wana tozala te Congo tikala vierge mpo bango baexploite tous les minéraux ndenge toyei tomona na Congo central baminere nyonso tu oyo bazoluka na Kivu ebimi nango na Congo central donc mikolo ekoya biso bana matadi bampangi ya munu betukeba betu zibula meso ya beto samu bamindele bakela kososa moyen bakwiza kutudila beto bacriminel to kotudila beto baguerre yango bandeko na ngai tosala effort tosalisa bana na biso nasengi na bino pardon bandeko to ede bana na biso
tokolinga te bana na biso biso tokunda bango lisusu. Bana na biso tolingi bango bazala bien mpo bango mpe baede biso bakunda ta biso. Ndenge bapara na biso bande koloba biso mpe fo toloba na bana na biso bongo. Tokolinga te mwana akosi na 30 ans te kaka boye aza na trop jeune mbala moko akende. Alors bandeko makambo no mingi ezali spirituel, il faut beaucoup de prières. Nzambe apambola biso, Nzambe apambola Congo. Natiki émission na maboko na bakuku bankulu na ngai mpe nabosani te mfumuki mbangu oyo pesa ngai mayele ya koloba mpe bwania oyo ya kolobela bokoko. Tika ete molimo na yo ezalaka na ngai ntango nyonso. Merci na tata mozalisi wa likolo na se. Émission oyo YouTube oyo natika yango ntango nyonso na maboko na yo. Nayebi ke bataki ya bato ezali ebele, bato mingi bamonaka bokoko balingaka yango te. Alors naza koyebisa bato ezala bapaster, bato basambelaka. Biso nyonso tozali koteya likambo etali humanité. Tozali kolobela makambo etali mokili. Oyo nyonso akozala contre émission oyo, Nzambe ya bakulu na ngai akomona ye. Natiki émission oyo na maboko na bino bankulu na ngai mpe nabosani te fumuki mbangu. Tika ete kimia Nzambe ezala na bandeko nyonso bakolanda émission oyo. Nzambe pambola bango, pambola bana na biso, kimia ezala kati na bango, zongisa bango na nzela ya solo, bengana moyeni satana kati na communauté na biso. Tosengi kimia ya bino bakulu mpe bakoko na biso oyo nyonso baki koteya liloba tata Nzambe. Tosengi milimo na bino oyo ekundama awa na Europe etambolaka na biso ntango nyonso. Merci mingi ezalaki ya bino ndeko Kongo Alenga mwana fumuki mbangu. Tokutani bongo mbala nsima. Abonnez-vous na Kongo Alenga TV. Nzamba pambola bino. Merci mingi. Tokutani bongo mbala nsima. Matondo mingi.